Bonjour ou bonsoir très chers internautes Banamboka, Balandia, Vision Plus Télévision, Webi chaîne Ezaka Moko en ligne ou informa Mino information à solo, Mambotali République démocratique du Congo. Lelo na cadre l'isolo na biso, tu comme on a Mwanamboka Aron Mokula Zali secrétaire général, il y a parti travailliste, il y a ministre Steve Mbika, il y a ministre enseignement supérieur universitaire. Ensemble tu solo la ma solo déclaration à Nanga Lelo sur 504 jours au Asingi après clôture et opération en révision un fichier électoral et ça ko défrayé chronique soko mokete bay opposition ba ko sa ba déclaration na ndenge na bango bay majorité pe ba ko sa ba déclaration na ndenge na bango bolanda ki bay société civile pe ba sali ba déclaration na bango la lolenge na bango moto na moto azali ko pesa makanisi na sur ba élection. On se dit nani yaza responsable ya retard ya makamotali processus électoral na RDC yango te comme mon Mboka Aron Mokula. Bonjour et bienvenue. Bonjour les co-journalistes. Alors, Mboka Aron Mokula, comme on a introduit dans le BIC déclaration Ananga demandant 500 jours après clôture, il y a opération, il y a revision un fichier électoral. Et ça, les locaux défrayés chroniques, on se voit UNC s'est prononcé, Baïke Bako s'est prononcé. Alors, Makanisinayo en tant que Mwana Mboka, Mwana Congo, Lelo, Bazalaki dans son traiteur diocésain, Balaka Kibiso élection le 31 décembre 2017. Mais tout d'un coup, tout la Mouki Nanga Asengi 504 jours, puis après revision, il y a fichier électoral, opération à Barolmo Nyoso. Réaction en tant que Mwanamboka. Bon, merci des co-journalistes. Na ton début no boye imala munakati ya parti travailliste. Na kanisi bien que pour na oetaleli 504 jours ya Mwanamboka Corneille Nanga. Eza makanisi o ngai nazo pesate, mais ali makanisi ya parti travailliste. Zay makanisi ya Mwanamboka Steve Mbikai parce que biso na kati ya PT totambolaka na vision moko o ezali ya mokambi ya parti yango wana pe biso topesaka yango pour que ekoka kozala répercuter na ba cadre nyonso ya parti na komona bien koloba makambo ya 504 jours olobi makambo eteleli interdiocésain balobaki que non le 31 décembre il faut que na maponami mais na kozongi sabino sutu moi sima muke po masolo ya mboka oyo e bandi l'interdiocésain te masolo e bandi na cité ya Union africaine yango mona ki na opposition ya 18 octobre ce qui bolandi bien na tangu wana parce que mwana mboka Steve Mbikai o azali mokambi ya parti ya biso azali parti travailliste azaki na kati ya masolo wana parce que na tangu nyonso bazaza na kati ya masolo azali kozonga na biso na base pona koyesa biso nini bazolobaka mikolo nyonso kuna oyo mingi ba président pe ba parti be bazako sala yango te mais ya mutu ezali ya koyeba ke baye bazalaki na 18 octobre na cité ya Union africaine balobaka élection ekosalema au moins au plus tard avril 2018 pendant l'accès été ba monaki déjà que non et c'est là qui est difficile pour que l'élection et ça en 2017 mais pour nous comme on a bae mususu autre bengi bango entre guillemets ba radicaux autre baramingi bandeko ya Didier Renders batuana poussé par l'extérieur comme batindi karabango toujours na oyo bango balobaka yango monike ba monaki pona bango que non avril 2018 ezali possibilité eza musika. C'est impossible. Il faut que ça en 2017. Pour que ça n'a pas de Congo que bango ne balingi Congo. Mais or élection ezali makambo ya biso ba politicien de. Élection ezali na organe technique. O ezali seni et sengeli kosala musala pe ko rendre public ba résultat na ko ba no awa to komina esika songolo mais awa pe to kende poto ke na maponami. Yango moni lelo oyo je crois bien vous allez mopanzi sango tango bat bayene interdiocésain mwana mboka nanga azalaki babengaki ezali na moment ayaki asexplikaki alobaki ebele et puis ko bossa na pété OIF expert ya OIF balobaka yango pe bien que pona bango bamonaki que non élection ekoki ko salema vers dernier trimestre ya 2018 c'est pour dire que jusqu'à preuve du contraire, les 504 jours où Mwanamboka Nanga a sengi,
nazomona te koko sezana na wapi. Mais moi namboka romoko la 504 jours ezebele, c'est plus d'une année zana 365 jours. Balobi période ya maluma lunango imulunda basalara ba élection dans 7 ou 8 mois. Mais pourquoi le lonanga ko exiger beaucoup de jours comme ça, 504 jours? Non, moi namboka nanga apesi 504 jours pour na kolobate que ezali volonté na ye. Ezali technique. En tant que technicien, c'est le même gouvernement qui a toujours... C'est ça, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. En tout cas, il faut tous à la conséquence. Parce que makambo ya mboka ya Congo, tout ça na ngona ba sentiment. Il faut tout ça na yango d'abord na bolingo ya mboka. Parce que les loba e bazo contester na loba geno nanga lobi 504 jours aza kabiliste. Ozomona na mboka so des ala. Donc soki au lobby loko moko monique et c'est pelisi mundute ba pesio mala moko coloration na yoana maintenant ngane zo sala makambo ya nini ya seni nana ebite ke nanga zali na société civile donc les lo pas lobby 504 jours a commis kabiliste et loko zali ya mutuye zali biso ba politicien ba etozo kamba ba parti politique il faut te ba koyebisa batu. Et puis même le Ronanga lobby pendant 504 jours, ce que l'élection s'est matée le 31 décembre. Mais même il y a 4 accords interdiocésains. Et Zali, s'il y a une possibilité, il y a qu'organiser l'élection le 31 décembre, Seni, Sensa, gouvernement, la possibilité ni bakopusa yango. Yokana ndekonangai. Mais sur total et le Ronanga lobby, to lobby c'est que nanga zumokano. Mais nanga lobby que nenga sali sur le plan technique. À Monique, dans 504 jours, mais il faut que Seni, Sensa, le gouvernement va évaluer. Oh, nanga lobby, est-ce que Zali Nengona, avant Batokangana, nous nanga, Kobenga est kabiliste, Bazelana, nous, Seni, Sensa, gouvernement tripartite. Tant que ça, c'est à ce moment-là, Batoune va trancher. Mais Moutu Zali, et comment Bangope, Basine Yango. Avec intention que, comme tu signes qui yango, bisonne de rokamba gouvernement. Mais comme on va cambi gouvernement, on monique les ali moi namboka chibala, aye pas ya bango, azamna na kati, il faut maintenant qu'on ça la guerre. Il faut maintenant qu'on luka moyen qu'on intoxiquer population. Ah oui, zali makamba intoxication te. Et ça makamba ya mboka. Vous avez besoin de élection pour ça la pona, vous en a pouvoir, vous en a mokonzi, vous en a ministre en attendant non, mais cause à la ministre, ma ministre comme un ministre, par rapport à un combat, moi, je Steve Mbikai a bundi bitumba na ye. Non, accord est respecté. Accord est respecté. Pourquoi donc accord est respecté? Parce que le lobby bien accord le 31 décembre, le lobby sauf comme le 31 décembre et que tout le monde possibilité de cette élection alité, moi il repousse les alliés. Et c'est quand même la quantité. C'est là. C'est-à-dire, comme les gens qui ont dit que non, moi, je repousse les alliés. Est-ce que c'est une violation ou bien respect? Moi, je là. Composition, il y a Conseil national, il y a suivi, il y a accord, il y a 31 décembre, c'est ça. Est-ce que les accords respectent le principe et accord? Ne lobby que il faut premier vice-président, Aoutana Molongo Boy, et deuxième, puis troisième. Bon, on a kanisi et l'eau ezali ya mutuya ezali que lelo oyo toyebi yango malamu mwana mboka Vital Kamerhe aboyaki na esika ebonga tisiko après sa position na été ba décliner offre mais tolobi yango be malamu soki mon cher toujours qui est dans ma ponami et l'eau ezali sensible à l'élection total à individualité pour ceux qui total individu yo mitie place yo zali ngai na mitie ngai moka Congo zaki na kokufa et l'eau ezali ya mutu ezali baye bazali wana batambusa o ezali ne train wana pour que toke na mapona on a eu ba violer te violation ezate jusque là parce que ceux qui zaki na violation balinga baboya un tel kokota te mais ba bisika na bibonga na bango ezali mais yo moko boyi na sika na osko yebisanga c'est la violation. Yo moko esika na babike non ezali yo Jean-Marie kota place wana yo mon Jean-Marie bobi ngai na ko kozala jamais vice-président ngai ka voilà la président au moni place biso c'est une inclusivité ton a pour ça ya membre moko ya rassemblement ton a pour ça tout le monde appelle membre moko ya front pour le respect de la constitution mais bazati non ba résultat ni boko s'attendre na ba résultat ni ba résultat assure ta résultat malungé zali to kendene na maponami soki te bon et ko pour ça par rapport ya mutu o ya na kata nzungu wana
Oh, ils ont tellement de technique. Ce qu'il y a une possibilité sur le plan technique de faire l'élection. N'a limité que les partis politiques sont organiser l'élection. Et ça, c'est parti politique. Bazali, parti prenante. Non, et la question, il y a Kouloubate que moi, je suis Steve Mbika, je suis dans le gouvernement. Je suis dans le 504 jours. 504 jours, ceux qui font la biseau. Et comme l'élection est l'élection paisible, l'élection est à kimia, l'élection est à Kotumba Pinete, en tout cas, ils ont malam. Mais ceux qui ont déjà les oyo, baemoka ba politicien à Congo, papa n'a pas ceux qui n'ont a déclaré guerre na population. Mais c'est grave parce que tant besoin le bawana et là qu'on y besoin l'on a monté à peuple. Ça dit besoin c'est la population. Abuka, bonne la population, Atumba, Abebisa. Mais la population, c'est Abimala, pour Abuka, pour déclarer guerre. Bino bana, na étranger. Oya bino bana, babimarate. Mais bana banani, o bakobimara li bana pour la Buka. Mais ceux qui gouvernement pour financer l'élection. Non. Parce que jusqu'à présent, le gouvernement financier a assaini 70 millions de dollars américains. Et le reste, il n'a pas financé. Non. Parce que la communauté internationale a se retiré de financement à l'élection. Mais c'est ça un pays respectable. Pays aux alliés respectables, les alliés, oyo bazali kosala maponami, bango moko, bachemi solo na bango, basali élection, c'est ça aussi. Sans il y a nationalisme. Yango oyo Monique mwana mboka Steve Mbikai alobara mi colonios. Biso pété, tozali opposition nationaliste. Tozo défendre Mboka. Un nationaliste a condimé que Mongo Kaya va pas écouter Libanda pour que tu organises l'élection. Ce qui Mongo outi Libanda va payer salami. Il y a pas yango le boko ezali kopesa et ça le boko kopesa mitindo. Le budget combien? Hein? Le budget combien tu as Non, mais il y a une chose budget ezali. Na budget on a pas que non to kosala l'élection. Tin ya mutu ezali ka que non yo ezali journaliste okoya pe kosonga mukoya to bi que non ah ndeko aron na ye pour que la monique pété à longi. Abimisi ba député pour ozanini to sali ba élection. Total là o ezali d'abord mboka na biso moko Congo nini autre ali capable na rosala. Capacité na biso ezali que non to organiser ba élection. Comme to organiser total na 2011 babaki ba financer ba élection. Libanda ba pesa ki misolo na combien de pourcents? Et ça qui représenter leur mon côté. Bazela même bazela. Oui, ba pesa mais et ça la te que to sala ma pona minyoso. Il y a un autre pour que tout dans la surprise, na bango batalibanda biso moko tozo makamuna biso en charge. To organiser l'élection dans ya malamu pour que bana mboka Congo ba pona ya bango moko ezali bakambi na bango. Moi mboka ron mokula lelo bayi rassemblement na une frange de société civile ba ko réclamer motu ya mwana mboka Corneille Nangaa na fin août. À la publication à calendrier électoral, à Salina noté, loi organique, il y a Conseil national de suivi de l'accord. Non, bah votant voté. PCNC qu'on volé na informel, sans ordonnance signée par le chef de l'État. Application accord yango ezawapi. Application accord. Parce que petit non, accord eza appliqué. Application accord ezawapi. Non, application. Calendrier électoral. Ouais. Noté. Population comme la clarté. Ndeko, oza mopanzi sango. Lelo oyo biso to kende na mapondami. Sans Kasai, les grands Kasai. Basa élection te yebisangai. C'est-à-dire Congo et c'est comme si de l'Ongoli les grands Kasai na carte ya RDC. Et donc existait sous des comme province. Ya mutu yezali bango pe kuna bazali o bazana oya bango bato bakopona balobeli. O bakopona lobby. Comme bakopona balobeli na bango, totika bango et nini enrôlement et kende comme les bandits déjà court nango normal et comme na suka pour que permettre na mwana mboka nanga abimisa calendrier. Yo lelo oyo bato ya bandeko ya Kasai bazo ko se faire enrôler. Enrôlement do sala mawana koto biso to bimisi calendrier. Yebisa ngaina. Comme misa calendrier on est allé par rapport il y a temps on bango to na suka beto ça par rapport parce que inter a lobby calendrier faut bima ya mutu ezali bande ko Kasai bazali ba congolais ba kasayen il faut pas participer à l'élection pour ceux qui lelo oyo bango za carte élection té yeba pe kuna pe makambu pe osala malamu té ba osala ba marche moi na mboka ko mokulu tatoli application accord les appliqué pour la crise politique exacte na mboka.
crise politique na mboka ya Congo en soi ezali ne batu o bazo luka crise ezali na mitu ya ba politicien ya koleka ke politique ezali ko boya ko pesa Congo ko devisa mbongo ba ko mona attention politique ezali clair. Mais FMI baza ba cambiste international cambiste international tango aye na misolo na ye yebisa ngai tango nyonso ngo bapesa mbongo awa peuple na boite peuple congolais bénéficiera na nini tango FMI pesa mbongo mais ba projet ne ya kawana yebisio peuple ye moka bénéficiera na pourcentage nini kaka bango na soki ba pesa mbongo na bango bakomo tshela bino bandelu awa fonctionnaire fa leka awa te awa il va que ne boite yebisa ngai est-ce que wana pesa ba malamu eza pour que toujours ton mboka mteke malamu ya mutu ezali soki FMI d'abord toyebi bango malamu ndenge bazaleli la position ni no bazali na kati ya mboka ya Congo pour ça na bango c'est ça l'impérialisme. Les États-Unis ont été la France les autres les mabas pour réclamer toujours alternance au sommet de l'État. Il y a eu crise des inté. Alternance. Mais alternance c'est ça élection. Non, pas possible alternance selon logique il y a encore les 31 200. Mais c'est ça. Il y a encore tout dans la reconnaître non. Respecter deadline il y a élection. Les 31 200. Voilà. Non, papa, yebisangai pour avoir accord à exaté. Sur place à exaté. Comme tu reçois le mouvement tu nous avons la secrétariat. Tu accord to tangi yango mobimba. Accord est clair. L'élection est au Salema le 31 décembre. Mais s'il y a une possibilité, il y a accordé. Impossibilité de comment il y a accordé. Il faut gouvernement, CENI, CNSA, Fanda, pour couper ça. Voilà. Voilà. Mais CNSA est tripartite et fandité. Moi, Nanga a déclaré ouvertement qu'il faut 504 jours. À dévancer tripartite. Papa, au moins il place et là à dévancer nanga organe technique. Yemoka sa mitali musala na ye. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Oui, il a ce droit là parce que c'est un technicien. Musala o yazo sala. Accord. On est dans le cadre d'accord. Nanga lobby yango en tant que technicien. Na organe o ezali seni yeni mbaosa musala na lobi que non na nyonso do salema o tonze la bande kakasai basi sans enrôlement tito ke na maponami ya solo il me faut au moins 504 jours na 504 jours nanga se prononcer c'est-à-dire à se dédouaner na mibimisi de na makambo lobi que non ngai 504 jours ne ozela ngali possible poto ke na maponami mais sikoyo est-ce que 504 jours wana kaka yango mte kotikala ou pas tokotala yango tango seni sensa na gouvernement ba kokutana ba évaluer maintenant c'est ça l'évaluation tant ba ko évaluer ça ce moment là ba ko dégager to que non 504 eza belé peut-être ceux to sali boy et ko ramener biso no temps c'est ça maintenant la pesi oye étant que technicien ba imboka batuni mituna balobi pourquoi pas Nanga a pesaki malobana na mende comme porte-parole au gouvernement qu'on s'exprimer en termes d'élection. Au lieu de s'exprimer, est-ce que Nanga comme porte-parole il y a majorité? Tu as gouvernement? Wanande batubake mabe. Ndeko mwana mboka mende azali ministre ya communication. Il y a gouvernement. Azali ministre était ya Seni. Non, il y a un lobby. Ministre et porte-parole. Mais Makambo est allé Seni, est allé gouvernement. Et babi mais organe indépendant. Pas indépendant. C'est comme ici, moi na mboka Kalamba ou azali rapporteur ya Seni ndako ya koloba yango. Maintenant na lobby yango abi peut-être soit mon qui rapporteur abimi peut-être nga ko mona comme ici ba instrumentaliser ye nga dans la kilote mais ye moko andimi kilo na lobby na loba parce que soka loba kité kaka bato nga za après nga condamné mais kala na yeba ki nga ko za ndenge wana aloba ki yango te pona nini mais à lobby moi je crois il faut l'encourager et l'autre zali ya mutu ezali biso d'abord ba politicien ba kambi ba parti politique toye ba pe koloba rabo solo na ba oyo bazali ya biso to le kana télévision to expliquer accord eza et ça na maki lolenge nini accord et lobby
bino koto na libanda pour changer B on ne change jamais pour nini parce que na kati bino bozate. C'est ça le grand problème. Ce rôle la nino so des alika ke po biso tozate bango bazali comme wana nem dazali kuna na kati ye kaka peuple fatele melaye mais peuple azaka raté ya radicaux. Peuple azali ya biso ba nationaliste, peuple azali pe ya ba bazali na majorité na bango ba radicaux. Ça dit peuple azali ya mutu nyonso. Mutu moko te akoko za peuple en otage pour dire que non nanga a déclaré guerre na peuple. Mais ngai na peuple m'a déclaré guerre na ngai te. Population pour souffrir. Mais oui papa. Population ils en a pour ça. Wana ndé peuple lobaka. Peuple le but que non, toi on a posé le 31 décembre, Kabila Longwa, Batia Mokonza Sika, Mboke changé, Tozo Misala. Kolongwa, il y a président Kabila, Ezaya Bitumbate. Kolongwa, il y a président Kabila, Ezaline Nanzela Maponami. Il y a un autre Kenan, c'est un processus. Et là, Ezali, parti politique, il faut maintenant, c'est ça, c'est le moment. Baba maintenant qu'on s'est préparé, n'engeni ba kolonga l'élection. Au lieu de la distraction, oh nanga na biboy, oh asali bona boy, to ko ko attaquer nanga pona nini. Et comme le kola motema ya mabe, et comme le kola haine, et comme le kola combat personnel na mwana mboka nanga, asali musala na ye. Tout cela tripartite nenge ba ko suki sa yango, ça c'est moment parce que eza le kola dossier oh nanga pesi na tripartite. Après si bango dossier on a des retraités bah dégager un consensus on dit que non il faut que nous conseil élaborer pour que bakabuno so eleka na ya malamu. Moi comment on a dit que le président Kabila a la volonté à organiser l'élection parce que en 2006 l'élection il s'est mis malamu en 2011 également mais là pourquoi élection en 2016 bah c'est 4 ans mobimba. Bon il y a un cycle électoral il y a un lobby ndekorangai kolobake mokonzi ya mboka azana posa ko organiser l'élection te wana ezali yone lobby yango population koloba population lo barabongo ba pesio maloba ya koloba rassemblement ba lo barabongo bana ko bana contre population na bino ba politique ya na biti rassemblement ya na lobby boende kona ngai oyebi mwana oyo nani ndeko oyo nani George Soros wana ezali misolo ya Soros. Ils ont ça la misala na yango na makila ya bana ya mboka Congo. Toujours des misolo. Comme on sont liés, comme on s'est lié avec mission les alliés il faut déranger le processus électoral. Soros ça s'appelle Simon on au salani. Oh tchaka matata. Oh yo bossa mangamba Soros. Otanga mukanda dia Soros. Te na tuni otanga mukanda Soros. Article en internet mais yo monaki. Te ngala la preuve yo monaki. Ngala tuni onan. Est-ce au yebite que Soros muta finança il dégoré Soros ngana tanga yango nazala pe na point de presse moi na mboka Constant Mutamba mais yo za na preuve mais yo no tanga yango siko to tanga za ni preuve de mais c'est ça ndeko na ngai na bi yo boso ya Soros c'est que ce qu'on a Soros nga na pensionné information yo dans mon pandisango zo yango kende betuna baye bazwaka mbongo na Soros baye bisaso ki bazwaka te na liboso ya population ba loba yango eza soni ndeko na ngai. Mwana mboka wa mokula to ko kende lentement mais sûrement na suka ya masolo na biso article moko mwana mboka te journaliste belge Colette Brackman a publié qui le 15 octobre et disons que Joseph Kabila a à la base de la crise politique de la République démocratique du Congo. Alors que ceux qui Kabila a s'est prononcé par rapport au Baki non, Ngaro s'est présenté dans l'élection. Pe a longwe na malembe a tikeli mutu bonga nae en attendant l'élection. Et que ça la simple. Non, je crois que oyo ya lobby wana eza yenda lobby. Non, là spécialiste dans la question. Mais spécialiste étant la RDC, il y a RDC mobimba na lobby, même pas ça. C'est une américaine. Non, c'est belge. Pardon, belge. Oui. Belge attaque au bango bazali ba noko. Oh lelo oyo balingi te ke ba élection ya biso salema. Il faut toujours ba ke na koza Soros pour que ba yaka na ba ndeko no sa Didier Renders ba créer un problème. Yango lo na lobby, c'est ça. Colette Makambazo lo bawana. État lié moko. Yemo ka le pourquoi lobby yango. Peut-être lobby yango yango la lobby hein.
mbala musu alobi yango par rapport ya haine. Non. Ngai so be na yili yo. Situation politique ya mboka. Alobi pona o moto na lio to kokende. Na mo 504 jours, ce Kabila longo était ko déclencher moto on a moto liboso na ye. Te ngai a proposé analyse ce qui Kabila alobi la population qui va se représenter sous terre. Puis le 31 décembre, Atiki va continuer à gérer la transition. Et quoi, une crise politique dans le analyse ya malamu ezali accord. Il y a 31 décembre. Non, mais il y a l'habité. Accord wana et pesiende bokonzi wana to kende tina mapona. Et aussi le 31. Et aussi la ndenge parce que ezali na mo fenêtre o ba fongola ki wana. Tripartite. Faut ça les mots. Hein? Bon, ezali ne tripartite ne de Rosalama. Tant que ça les mis. Et dans la carte accord. Muto asina ki accord wana te. Na bato bazali libanda. Na ba bazali na carte. Ba bino to basina ki yango. Ba yeba ki peut bien que normalement que ceux qui kokoto ezali to kokutana biso gouvernement ba etel na ba seni to kutana ba ndenge to ko dégager consensus et permettre biso to ba date ni ko sa ba élection. Ba sina mikanda na nyonso. Mais comme ba sina ki yango pona nini ko zelate ngai pona ngeza nini. Ozo na malamu. Soki lele oyo to koti na tripartite. Ba pabi que non ça va to ben yango na moita ya boy. Et que place sur l'élection salamité, ne te continuer dans la violation d'accord. Dès lors, tripartite et salamité, va tirer conclusion de Tozakaka, Nakati, il y a respect accord. Et là, comment ça violé ça. Donc, Neko Colette, il faut comprendre que Nenge Zaboye, et là, vous allez à Moutou, zali respect accord, il y a 31 décembre. Moi, je suis Nenga Zali, président de la République, il faut un même. Il y a Congo, il y a une élection. Oh, Yakobima, allons-y, abimine, et Sili, c'est ça l'alternance. Oh, comité à un moment qu'on a les alternances. Après 4 ans. Non, 4 ans. Oh, mais 4 années. Oh, nous sommes dans le oh, tu vas négocier négociation. Bah, oh, bah, boy. 2016 mois, on a 16 mois. 16 mois l'équipe. Tu as 2017. 2017, c'est moi qu'on a aussi là. À 504 jours. C'est ça. 4 ans. Il y a un lobby, hein. Et ils ont 4 ans. Ils ont 3 ans. Ma ponaminde et salema ya malamu. Ya malonga. Toboyi que koto mutu mususu a prêté serment, mususu pe koto na kimbanzeke a prêté serment. C'est ça le toboya. Alors moi la boka ron mokula tokomi na suka lisolo na biso. Le lot en tant qu'analyste politique. Dernière question, qu'est-ce qu'il faut faire pour déclencher crise politique ou tout ça pour vivre les lots? Bien que ça on dit mangoté quand même. Nga nazo ba mutu ezali crise ezali nde na mutu ya ba politicien oyo bazo komitia crise wana nyoso nezali ya na bi nyoso nezali karake soki nga na lingi yo te ata osai na yo ndenge ni na lingi yo te pe na kolinga yo te. C'est ça mabe ya biso ya ba politique ya Congo ya mutu ezali pour que makambo nyonso kende malamu ezaka ke totika mutu na mutu asala musala na ye par rapport ya accord pour que toke na maponami ya malunga to bimisa pe oyo ezali baye bakokamba mboka na sima ya makambo nyonso oyo tozali na yango ya 31 décembre. Alors, Wanezalaki Malobaya, moi Namboka Aron Mokula Zali, secrétaire général, il y a parti travailliste, il y a Steve Mbikai, ensemble, Tozalaki na Etobeti, Masolo Etali. 504 jours, déclaration, il y a Nanga demandant 504 jours après revision un fichier électoral, ils ont les locaux défrayés connus comme dans Saki na début Nangaï. Moi, Namboka Aron Mokula, merci beaucoup, il y a pour répondre à l'invitation à Bisso. Zalaki wana na mwana Bokaro Mokula na sima ya kamera Dodi mwana Mobutu Asimbi Bilili pe Hilaire Clark nde a commenté Babilili Onyoso Raphaël Walukoka coordonnateur sans oublier Bella Dingango Azali coordonnatrice la patronne du site Bana Poto Bana Kongo Nyoso Tokutani Mbala Simana Masolo Mususu.